Mbote mingi bane ko balandi epai ne epai tokotombelaka biso na bino bolandi elamu mingi ya tango li ya biso mama likambo balabala moko topole longoli ya biso bino kobingala boyinga moye eko butwa bongoli ya biso tango iso tokolobelaka likambo tali bongo bolamuki ya moto moindo pete azongela mpifoli ya ye epai ya la kama epai mokolo mokili eta ibongo kulutu pe ibongo mokeli mokambi na makambo lango iso ya solo mokona yo tobelemi bongo na ekotelo ya ndako ya mosala mokonzi ya mboka to pali ya nation to ibongo ni ekotelo balabala yango oyo moto iso akotakataka motema lia ye ko punja linga ingelo kati ya biro yango ye pe akobala ngwende yango yenge kino tatamolo ndipe baso na bisika biye bazwami lino balioko ya belemi na nzopa te na moko ngote belemi na ekotelo ya biro ya kumu ya ekolo to pali ya nation nini ekumbi biso esika ye bango nini aba kuanda biso na so awa bobele bilaka tala sikoyo vie tala vie ya ba-africain ndenge nini ezali très bas par rapport ya réaliste. Alors Europe ndenge mais c'est grâce à Afrique parce que baza exploiter Afrique nde Europe eza ko s'enrichir. Alors ceux qui ba-africain lelo bakozwa mokano balobi non tolingi lisusu te bomengo na biso kendenge na poto mais biso moko tolingi to salela ngo ote bo to kozwa ba machine epai wapi mais machine mutu mutasalaki yango est-ce que batu mingi baza na capacité ya kosala ba machine te mais tosalaki machine artisanale o tosalaki nango bilamba ebandeli donc toza na ba capacité nyonso batika biso libre yango toza kobenga jeunesse ya lelo ete soki ba catholique ba échoué na manaka bazalaki na yango ebongaki bato ba comprendre boye nini nzambe alingi mpona mboka oyo président Kabila lobi to dialoguer toute tendance to vendre sika moko total epai to wuti na epai tozokende justement bato babandi kosangana bakatolike babimi bake kozwa bandeko alimete bakomisi bango baradiko e bamemi makambo wana epai na bango na nini na centre interdiocésain mpona bamaintenir diviser pour mieux régner mpona bamaintenir division et affaiblir les Congolais. Alors que chaque nation, force ya mokonzi ya mboka, ezali force intérieure. Ba qualité et ba capacité oyo eza na mboka na ye. Bazo créer des ordres politiques en Afrique pour ba konzi ba bombelaka bambongo na poto. Et à chaque fois, bako axifier économie nabino à travers Fonds monétaire international la Banque mondiale bokomi le la pasi netango bozo le la pasi ba président nabino bakomi faible hein? Alors bango babandi ko menacer bango na koboma parce que ba menace basala ka bango ezali kaka ba menace de mort. Alors tango ba dirigeant bakomona ke bazali menacer puis bazana soutien te ba céder bango mboka. Omoni loko mundial asala kama ele. Alors, nini mosusu ezoleka? Toza na kati ya prison. Même les laissés balobi batu bakende na élection. Mais bakosala élection na kati ya prison po bapona capitaine général oyo ko diriger prison Congo. Na Angola basali ba élection po na bazwa capitaine oyo ko diriger prison ba portugais na Angola. Na Brazzaville idem. Mais na Congo tolingi bongo te kolandela manaka tata mokeli. Alors na koloba na ba congolais boye bakanisa. Soki mfumukusu aza kabiliste. Ali akambonga président Kabila. Ndenge balobaka. Sikoyo ba catholique baza pour passe. Il paraît po bazomona passe ya peuple. Siko ba uti l'église to sambela. Balobi toke marche. Tango marche wane simbite mutu aboyi esimba numéro 1 oyo aboyi marche wane simba eza nzambe. Siko nzambe azwaka combien par président Kabila pour faire échouer marche wane.
siko bomituna président Kabila futaka nzambe combien po ne pesa ye mayele apesa ye mayele ya koloba ete soko sali boye makambo ya bato wana ekosimba te. Alors avant que batano bamarche biso tolekaki liboso te tolobaki ete bamarche wana ekosimba te avant. Alors nani ayebisaki biso ke bamarche ekosimba te? Siko président Kabila futi biso mbongo tokaboli na nzambe, nzambe azwi ndambo nga mpe nazwi ndambo nde sikoyo nzambe abimisi milimo na ye mpona bapekisa marshe esimba te. Voilà eloko bato basengeli bayebake nzambe aza na posa bamarshe wana te. Plan ya nzambe na lelo ezali ke bakongole fo base réconcilier basenga mbongo na bango epa bamindele fo badedommage biso. Bamindele pe baza conscient na yango na bisika bazali ke lelo baza na ngambo ya baafricain. C'est ainsi na document oyo totiaki pardon ya bamindele bayaka awa kosenga pardon. Mutu asengaka pardon azalaka na position de force te, azalaka na position de faiblesse. Mais bayindo bakoki te ko profiter na faiblesse wana. And so first I invite my brothers and sisters from Great Britain to offer their statement. Premièrement, j'invite mes frères de la Grande-Bretagne pour apporter leur confession. Your Excellencies, honorable dignitaries, and all people of Africa. Vos Excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains. We, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. Du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique. And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt and shame of the following. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique.
My name is Chris McCrossan. Je m'appelle Christophe Macrosson. From Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic. Je suis catholique. And I'm here to confess the sins of Catholic against Africa. Je suis de l'Église catholique romaine et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, en tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the church. Je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec. For our failures. À cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities that you suffered. Nous avons négligé de défendre votre valeur en tant qu'enfant de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert. Yangwana bomoni lokola président de la République azali innocent ya pasi ya bayindo tango basalaki mbongo bomona kabina nyonso boliaka misolo oyo franc congolais oyo 1000 francs oyo eza na lisolo pe lite ya makasi ya bakongolais. Na tango ya bakoko na biso soki mwasi amoni ke mobali asiliki azo comprendre ye malamu te mwasi akolamba biloko akotia na sani oyo atie mofinuku batie miseleke te na likolo mibale mofinuku wana ezoloba nini alobi miseleke te aza nyama kolia te me babomaka ye bakoselake makambo museleke te aswaka museleke te abwakelaka bato soyi me nanu museleke te aswa mutu te mpe nanu abwakela mpe mutu soyi te mwasi siko soki atie mofinuku wana mobali ya mbwali atali mofinuku alobi ambongo eza boye mwasi na nga seke ndenge nazosilika boye aza innocent ya makambo nga nazosilikela nde akobenga ye akotuna ye alobi mwasi na ngai loba. Alors siko na mbongo yo tango président Kabila plaide innocence na ye auprès ya peuple congolais ke ngai te mutu nazonyokola bino bozali kokilpabilize ngai pamba nayebisaki bino meme ke naza na même pas 15 personnes soki nazalaki ata na 7 nalobaki na bino ke tozali ba n'importe quel peuple te tozali qualité biso tozali ba descendant ya Mfumu Kimbangu ya Kimpavita Mbuta Lumumba pe Mzee Kabila soki bolingi boyeba innocence na ngai pe ignorance na bino batu boso tomboka botuna Tchaku kolo indépendance oyo abotelaka na bowumbu te atikaka bana ne na bowumbu te oyebi Tchaku wana na periode eza nani luka kaka Tchaku kombo na ye na minoko na biso bakoyebisa bino ke Tchaku kombo na ye
Nkusu. Alors botuna mfumu Nkusu po yebisa bino. Nde mfumu Nkusu akoyebisa bino ke pasi na bino euti depuis mundele ayaki komona bomengo na bino awa. Depuis que tata moko abotaka mwana ne ya kitoko, jeune fille moko ya kitoko. Tango akokisi kaka 14 ans, bote na ye bimi, mokolo pasi ya mwana mwasi ebandaki pe mokolo pasi ya tata wana ebandaki parce que mwana mwasi wana akosouffrir. Na mibali nyonso bakolula ye. Ekolula wana ba escroc bakoyela ye ya sorte nyonso. Mais mutu akoya na vérité akozala mba mususu na pasi poazo ya mwasi yango. Ndenge wana Congo tellement za na bomengo ya makasi koleka tous les escrocs du monde. Batu nyonso ba homme d'affaires nyonso ya mokili oyo. Misu na bango ezala Occident, Orient, Moyen-Orient, bango nyonso misu na bango ezali awa na Congo. Voilà pasi ya Congo. Esikoyo président oyo azoya na solo nyonso. Bato bazoya na solo o tozo limbolela ba Congolais ke tozo nyokoma parce que biloko toza na yango mokili mobimba baza na yango posa. Bakosi bato bakende lola nzoka bango ba s'enrichir na bomengo na biso. Nzete ezalaka na lola te nzete ezalaka o. Bakati nzete na Équateur, Allemagne azali grand producteur ya bois na Europe. Oyo Belgique asedaka ye nzete wana. Mais Congolais kolo nzete kende na Équateur. Passe. Passe. Hein? Passe. Diamant ya Congo. Et profiter na mundele autant de fois bindele ba komi ba millionnaire na diamant ya Kasai. Mais balu bakolo diamant. Atako wesete. Misère. Kutu kotimola kutu te ata wese pembeni ya mibawa na bakokanga yo. Alors mindele oyo ba utilisaki mbuta mutu Tshisekedi. Pona bolamo ba Congolais, ceux qui ont pona bolamo ba Congolais, mbele mbuta mutu Tshisekedi bitumba bundaki po diamant ya Congo et profiter ko bandana liboso na baluba na Kasai. Mais depuis 60 tina lelo, est-ce que Kasai a profité na diamant na ye? Exacté même ye mokazo na côté. Exacté. Na Katanga kende lelo. Moïse Katumbi a vendu gouverneur na Katanga. Exploitation de minerais salemi avant époque coloniale, esclavagisme, époque coloniale avant indépendance. Mais kende kota le sika uranium ezouta, kende kota le sika coltan ezouta. Mawa. Mais kende kolobate. Somo kende ka président Kabila mtabani ko sala banzela lelo. Kende lelo na nord na sud Kivu. Okokuta na Goma bazotambola na vélo ya nzete na bapine ya nzete. Mais yango Chikudu. Chikudu. Chikudu esika minere ezouta. Esika or ezouta, esika coltan ezouta bakeko tia plus de 18 sortes ya masanga. Oyo langu saka. Ata. Ce qui est le président Kabila lobby qui est réglementé situation et jeunesse. Parce que les bamboka ont la Chine, Japon, Corée, Inde. Et là, quand ils sont pimeli jeunesse molangwa. Mais ce qui est le président Kabila lobby qui est réglementé côté wana. La société brassicole va financer Banamboka pour la opposition. Et pas il y a président Kabila pour le battre. Pimeli ba jeune liberté. Alors bako bengi sa basular nyoso na barata vi nyoso likolo ya bière bako bimana balabala pona nini pona bango pesa bango bière. Kasi boganga ki luzingulwa muntu kopo. Yoka bomo ya mutu kopo. Bongo siko. Mbandaka batuna bango basela bino esika kolia toni basenga bango obemala. Ok, même lelo na mwanda. Perenko, eloko azosala na bamboka wana. Basali ya loisir.
ba salle de fête yango nde azosala na babiteni wana. Donc eza pasi mingi mpona bacongolais, pasi mingi mpona baafricain na lolenge bazososola te mboka na bango eza nini mpe nini basengeli koyeba mpe kosala. Yango wana etumba tozobunda lelo ezali po tolamusa makanisi ya bayindo ya bana mboka bayeba ete Congo eza ya bango, Afrique eza ya bango. Bo Congo biso tolobaka balimite babelge bato batiaka na conférence de Berlin, mais mabele eza ya bakoko. Yango milimo ya bakoko na biso na biteni nyonso bazali bakozala kaka ya kolamuka te kino bonsomi ekozala. Yango tobengi bandeko na conférence baya na mois d'avril awa. Toute tendance tozotindela bino invitation po tosolola touti wapi tokomi wapi pe tozokende wapi. Yambo ya maponami esengeli réconciliation ya peuple congolais salema. Belgique banda kofuta biso mbongo na biso, Europe banda kofuta biso mbongo na biso, biso to banda vie to s'organiser bongo tokoyeba tokosala ba élection pona nini etoboyi bayeba koya kokota plus tard bakuta boloko na Congo. Mais baya kokuta Congo ici ekoma libre. Okoti na kiti na liberté nyonso. Ce qui ça ne va pas ezali olobino awa ça ne va pas. To sala boye poto bongisa mboka na biso, to soutenir bana mboka force intérieure poto za bokasi. Matondo mingi bande ko nse pa inepai balokole mumutia mi benga biso na ngole pa yozali na mikili ya poto zali bongo africain zali bongo congolais bongo mwana Afrika benga biso tuna motuna okabole tumba elongoli ya biso pe na bino na banguza oya solo ba bengama batindama ba kwa epemelo baingela na kati ya mituna ya bosembo pona kobikisa Afrika fumu toko tuna motuna awa okamati mokano ya kusangisa baindo iso otali ekolo te otali ecclesia te obengi baiso basangala pona kosolika meteli bongo ekolo okolikia na suka na yango mbumakani ebota po ete Congo démocratique esembola bongo pe motoli yango. Matondo mingi omoni na manaka ndenge mokili ezotambola nde tina tobengeli bango selon manaka ezali ete Europe azozinda ndenge Europe azozinda Asie azolamuka ndenge Asie azolamuka Afrique azobotama. Omoni betape wana donc Europe azozinda Asie azomata Afrique azobotama. Tant Afrique azobotama elingi lobake peuple africain oyoyo ya période oyo azali peuple ya renaissance africaine ya bonsomi. Tokomeli pape tokomeli ba dirigeants européens lelo tozo komela pe ba dirigeants africains mbuma o tozo zela na conférence o toza ko organiser ezali réconciliation. Bakulu tu basenga baleki pardon mbuta muntu kengo mbuta muntu boboliko batala nanu maye maleki na mbuta muntu Tshisekedi bavande sika moko po bavandisa pe ba jeune politicien sika moko baloba ete tosengi bino pardon parce que totekaki mboka na bamindele na kozanga koyeba. Alors boya bino banso ba politicien ya toute tendance confondue lokola bamitikaka kozala na service ya b'impérialiste basenga peuple pardon. Si me kosenga peuple pardon tozwani tozwi histoire totie na mesa bino bamindele boyaki kosenga pardon waponani tozwi ba document nyonso na ba preuve nyonso totie na mesa. L'Europe nous doit bazana nyongo na biso Europe ya plus ou moins 100 ans. Belgique azana nyongo na biso ya plus ou moins 57 ans. Et ceux qui bako dédommager ezali te ke bako dédommager un tel mais bako dédommager tous les 80 millions de Congolais et tous les Africains. Donc
lelo bazo dribble yo bazo kosa yo obimaka na balabala po embrouiller situation ya nini ya mbongo na yo nzoka mbongo Belgique akopesa yo okoki kotonga nango ba immeuble pe ba usine na lobi bien eza na balabala moko te na Kinshasa oyoyo to nzela moko te na ba province ekozanga goudron na bambongo bakofuta biso tokoki même na bambongo wana ya kosomba licence parce que commande tokoki kopesa ndakisa tolingi tosala pe awawa nzela ya metro tozala na metro awa et commande tokopesa kolandela mbongo na biso eza kuna ezo risque même nini usine oyo esalaka batrain metro wana eyawa donc nyongo Europe aza nango na Afrique eza ko risque même na mabele nyonso ya Europe ekoma ya biso mais soki toyokani na bango po tokende progressivement bakolaborer na biso tokokende malembe yango wana toza kolamusa makanisi ya bakongole po bayeba esika wapi tokomi tomokomi esika oyo esengelisa yingelo kati ya ntema ya mato ya solo moningo kwa na biso epai nepai nani akolinga mabele ya ye moko akoma moumbo kati yango nani akobeta tango petolo na tango oyo pitolo ekwami okati ya mboka ya ye ekosala guludo kasi babalabala ezangi gudro kati ya ekoli yango ya solo moto akobikela bemo imalamu azalite akobeta tolo ete ya solo ngana inanga malamu azalite ekoloba mokobi mosala ya mobuko toka malibona tukuiba na moko yo ende komosa tu motuna biete ya so bino boko sepela pasi boko lia ndeko moto pe akolia zalite moto moko te akokembelete Kongo imalamu peuple yako bikela malamu peuple yako mono pasi na yango wa motindami pe mo yakisi balabala akoloba karabiso ko banda atako na moto ye moko kumuye kolo akomono pe pasi pambate akwami pe okati ya minyo te yango to ngeke bato bonso bakangola po alisiko ya bato fumu totiki yo bilobeli etando yango ewana bato ya mato imangongi na baiba kwami na bolema pe boingo katili ya bongo bako zanga ko soso batango tokomi ay makambo yango ya conference esi ebelemi ekeke yango petango esi ebelemi moi mosi motelemi soko balamuki te balongo ya kati ya boinga te bakotika libanda ya masuwa ni okomele bango matande mingi nini kokwela bango fimbu ya tata mokeli na bayeba koyoka te po pamba te meme mundele ndenga aza wana soki aye kosenga pardon te andimi kofuta niongo te asatendre na déclenchement ya 3e guerre mondiale et 3e guerre mondiale wana ekozala po ekomisa passation il y a pouvoir pendant effectif bokonzi longwa na Occident parce que depuis le 1er janvier déjà Orient s'est annoncé à travers Corée du Nord qu'elle ko détenir l'arme la plus puissante du monde donc l'inko le bokonzi déjà et si longwa na Occident et na Orient lelo siko etikali ba betana po Occident akota malamu na déclin Orient amata entre-temps bazowe la Congo oyo donc mindele ceux qui baza mayele ba collaborer na biso ceux qui ba collaborer te ba moni ya bango kasi eloko na ngina bana ba congolais ba balobaka te aliaka bango nyoso baliaka ceux qui mutazo lia te akokufa mais kolia o bango bazokanisa eza nini omoni mutu mundu ba komisa eti na niveau soki amoni otamboli na motuka te ezaki mbambala ole ebi eza na bato mosu azoloba nanga meme mpo na basin ekasi olati basin oliaka mbongo ya kabila donc mbongo soki olingi osomba basin fo kaka ozala na mbongo ya kabila donc ntina west afrique kuna balataka basin eza mbongo ya président kabila donc mbongo ya président kabila basombaka nango chemise te kaka basin tala niveau ya raisonnement ya bato yango moni meme bato bazoboma bandeko na bango atieli moninga poison pour remplacer kaka voiture oyo eza na tina te pasi ya président de la république eza mpona eloko ya kolia te Mouzé Kabila babomaka ye na 14h15
kobanda tongo ti 14h atikalaka kolia te amela ata mai te ata pe atikalaka ko déjeuner te. Vers 11h bayeli ye maki alobi te bosimba ngo nanu naza nanu na makambo nazo tala nanu ya mboka. 14h masasi ezuye akei nzala. Maintenant yakoki kondima ke président pe azalaka mikolo mosusu kobanda tongo aleke ti pokwa parce que azokanisa bolamu ya mboka oyo ozomona. Alors pasi ya kozala président, pasi ya kozala parent ezalaka te ete parce que mwasi na yo alambi. Soki ozokoka kofuta minerval ya bana te atako nzungu ezotoka wana eza nzungu ya ngombe yo oza na souci. Président de la République batuni ye nini oyo esali yo pasi na bilan na yo alobi mentalité ya bakongolais. Voilà. Faiblesse ou échec? Ben, point d'interrogation. Peut-être que le regret. Le regret, c'est que je n'ai pas réussi, ou ensemble, avec mon équipe, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. C'était ça l'objectif de notre révolution. Il y avait le Zaïre, est devenu le Congo, la République démocratique du Congo. J'ai comme l'impression que on a traîné un tout petit peu quelques points négatifs de l'époque. Hein. Le Zaïre jusqu'en République démocratique du Congo. J'aurais bien voulu qu'en 2000, on est en 2018, d'avoir un Congolais ou l'homme, d'une façon générale, l'homme congolais nouveau. Une autre façon de voir les choses, de réfléchir, une autre façon de faire. C'est ça le regret. Mais il n'est jamais tard. Et on va continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Oui, Bilelo, tout ça que c'est pulmoné. Tokomeli na bamindele makambo yo bato mwindo eza pasi mingi pona bango na mboka na France babomi Charlie Hebdo à peu près 7 ou 8 personnes babomaka. France mobimbe ningani Europe mobimbe ningani tina Afrique awa bango nyonso bakomi ba Charlie Hebdo. Mais na est ya Congo, plus de 6 millions de morts et puis chaque jour bato bazo kufa. Na Kinshasa ba kermes baba refongwa maka mokolo na mokolo parce que tali bango te. Babomeli bino premier ministre ya mboka. Balakisi bino ba filme que basasi ye bakati bango na bango misato ba morceau na ba morceau bache bango na tono ya acide mutu moko patelemi alakisi bino lino ya premier ministre na bino mais batu bazo seka mena tuni motuna soki ba congolais lelo bazui te premier ministre ya France. Mais bazui kaka français moko babomi ye bakati ye bongo balakisa minu na ye ke tala ndenge tosalaki ye. Est-ce que France kotomboka te bakosenga justice te bakosenga extradition ya moto wana te gouvernement congolais kozwa problème te soki babateli moto wana voilà. Mais lelo balakisi bino linu nie do ba congolais et pas ba mindele ba bimaka lokola ba soso hein ba bomi ndeko na bango soso ye pa ke ko joine mochopo azolia
azoseka. Babomi Thomas Sankara. Ba français eyebani bien Mitterrand a utilisé Houphouët Boigny na Côte d'Ivoire, ba utilisé nani Blaise Compaoré moninga ya Thomas Sankara, babomi Thomas Sankara parce que ngaka sa la révolution ya Burkina Faso lokola révolution chinoise. Ba Burkinabé ba vanda nie pe ba africain ba vanda nie. Alors qu'a prophétisé ka na ba ninga ne ba dirigeant alobi nenge nazolo banabino lelo tona likambu kaka ya koboya niongo ya kofuta ya Europe pe ya France okeba te na prochaine réunion na kozala te. Effectivement azala te na prochaine réunion. Mais ce que ba dirigeant africain ba tomboka ba soulever ba population na bango contre la France njoka soki basalaki yango ba se souder ba teleme la France pour na likambo asali et puis ba boya bokondi ya Blaise Compaoré ke okoki ko régner te lelo mbele Afrique depuis 78 ba bomaka Thomas Sankara mbele mo likambo moko esalemi beaucoup na boloko bakose voilà bagbo na prison ndeko na bango bavandi nie Charles Taylor bazo memaye na ba menotte. Et lelo komona nini président Kabila parce que azo bloqué makambo ya ba minéraux na est parce que azo senga na ba mindele respect ya souveraineté na biso ba congolais bazo ndima kozwa mbongo na ba ambassade ya ba mindele butu po bakosa population que président Kabila aza anti bango nde wana baluka ko soulever population et puis plus grave moko ba dirigeant africain ya Botswana asenga président Kabila démissionner ye ko mboka na yatonga ta kotonga ye atonga ta kotonga te ata hôpital malonga pa te yango totindelaki bango mokanda toyebisaki bango ke tango wana esielekaki tango oyo ezali tango ya bayindo. Tango ya bayindo biso toza kobelela butu moi soki mabele eza ya kodefa génération oyo ezotikala ekotikala ekokontinue na bowumbu kasi soki mabele eza ya kodefa te mabele eza ya bakoko na biso batikelaki biso pe bilaka ya mfumu kimbangu eza ya solo bakoko na biso ya kobanda mundela ya tina lelo bakozala kotelema bakobunde tumba makasi pe bakokota makasi na bongo ya bilenge ya lelo pe bilenge wana bakozwa conscience lobi na sima lobi po baloba ete trop c'est trop Europe tosengi yo tikela biso mabele na biso le contraire tosengi kake tosengi mupepe tosengi mbula ebeta nanu poto po bazwa mayele matonda mingi nesongi ansila yamboka bwani totombeli bino longonia pamba te tumba obundaki koyebisaka bandeko ya katoliko ete makambo kosala ekosimba te mokili eboyi yango mokili molimo eboyi yango ta mokili eboyi yango atako batiaki moto makasi mokonero bandimi kotika makambo yango ya kotambusa bato na barabara ili koloba ete tumba obundaki elongi matondo mingi yango pe tosengi na bango soki tango bautaki na église basambelaki babimi libanda bamoni te réponse bazwi eza oyo bango basengaki te bayeba ete nzambe azali contre makambo na bango epuis nazoyebisa bango lelo bayebaka malamu maloba oyo mfumukusu ayebisaka bango mpona makambo meme ya christianisme nazwa tango ya kosolola na Yesu tango mulai nazoloba na media nazwa tango ya kosolola na Yesu tango mulai mpona makambo etali Europe na Afrique na bitumba oyo tozobunda oyo soki lelo mpona na limbola yango ke Yesu aza na kana biso preuve ya ba marche batu oyo ba marche basambelaka na église catholique bauti kosenga epai ya Yesu na Marie yambo babima na bakroa na bango na balabala Fumukusu amilekelaki deja na télévision alobi makambo wana ya bino ekosimba te
Siko soki Yesu andimaki losambo ya bango bakendeki na église. Kasi mbele marche simba kiti. Est-ce que bamoni te ke Yesu bango pe bakendeki kosenga kuna? Aboyi parce que baza kamoko na mfumukusu oyo lelo Europe ko devoir na Congo. Oyo masolo to solo laka ke bapesi Europe mo Congo lelo za tango ya bayindo. Yango na lobi na bandeko na ngai ba catholique oyo baza bayindo baluka bayeba histoire ya église catholique na mabele na biso. Musala nini église catholique esala awa. Alors ce que église catholique yaki awa akosi bakoko na biso suite ya baptême ndeto tekamaki tokei na bowumbu na Amérique ba former batu oyo balingaka mboka na bango te ba servaka ba mindele. Église catholique aza na base ya kokosa bayindo ke bakokende lola alors que bamindele baza ko exploiter bomengo na biso awa. Église catholique etumba ya kimpavita etata ya vitankanga kingo baboma mbuta mopepe baboma bakoko na biso ebele bakundisa nengwa mpolo mama ya Mvemba Nzinga mobimba ndenga zotala bache croix likolo basango babomisa pe baboma ya ebele. Alors bango lokola baza bayindo sima kotanga histoire wana bazwa mokano ya koyeba ko servir mboka na bango et non ko servir Vatican. Parce que maître akufaka na esclave. Osomona. Alors risque que mindele tango bakobetama bayindo misusu babetama. Toboyi yango soki okomi président batangaka histoire ya mboka to ya compagnie oyo komeli mokonzi. Okomi pe évêque to cardinal tanga histoire ya église wana. Lokola pe biso potoko ba etumba lobiko ya bayindo tolukaki toyeba boyindo yango euti wapi ekomi wapi pe ezokende wapi. Matondo mingi tondima mfumu kimbangu nde bongo tobiki. Matondo mingi fumu to bengi banso kati ya conference bokutani mulilo menene oyo kosangisa bayindo iso mokolango tokoba yango beta ndoyi tokosukisa manaka kolobaka na baki manaka eleki ya poso ete banguza iso bokobenge biso to baki ete tango ya koyamba bino esi elekaki totinda baki kotambola na bino banso tamboli na bino banso kobanda bongo na ni mwana semi to yamba na kati ya manaka eye to yamba bongo mosakoli ya toli kaka mange mbala to yamba bongo bafumukita to banguza iso bolekaki moto ya suka esenyali to suki sepai ya ye azaki molakisi balabala nde esika to mokomi ko tungisa motema lia yote soni esi alekaki maokia ko jongo simezalite ba mate bilaka esi ekoki pe esika esi ebelemi toza na motema ya kofungwama na bomoko na bolingo tina kofinga pe koyimayime ekotonga ekolo te ekotonga mboka te mokolo afingaka te mokolo atukaka te tosangana esika moko tokolakela bomoko bangunza esika lioko moboko toyingela okati ya milumo ye pona kosunga bomotoli ya biso na bino botika bo malamu mingi ezalaki obe mama likambo la monene na yango mokolo matuku misato na sanza